examen d'état commis sur sa moto tepo agence de voyage eza moko soki olingi okende kotanga okozala mobimba yo papa mama olingi osala bafere to mpe mpona bavisa touristique na bino agence ezali kaka se moko Van Travel Business oyo ezali agence ya solosolo efandisa masolo depuis ba États-Unis ti awa bazali wana elongo na bandeko nyonso oyo bafandisa masolo ya immigration na ndenge ya 2 fois te mpona kosunga yo ozwa visa na yo kitoko visa d'études visa touristique visa d'affaires to mpe olingi oassiste na conférence opalangana te awa okozala mobimba na yango le DG intelligent le jeune leader Prosper Van Buketi oyo alobi promotion esi ebani surtout mpona bafinaliste mwana na yo akende kotanga na ba-États-Unis na ba-Espagne na Canada pesa confiance na Van Travel Business inga bango na numéro Oza mobimba, ah oui, boye, avion, et commis elengi. Mbote mokili mobimba, et c'est un peu que vous avez belé, bossé au parleur. Bozo mon accueil, vous allez le mot na maman qui t'a mbala, mbote na ba milliers de téléspectateurs, mbote la rabisso, na mokili mobimba, et c'est un trop, Irlande, Dibla, pourquoi pas bandeko bazomi na Afrique du Sud, bandeko bazomi na Kolwezi, na Lumbashi, bandeko bazomi na Mbujimai, na Bandundu, na Congo central, bandeko bazomi na Kisangani, merci Nabino, États-Unis, n'en parlons pas. Pourquoi pas base Nabiso pour la France, Belgique, Tony Rabino ya trop, maman qui t'emballa, moti na yo. Ingeta mbuta mukendi tango nyoso tout ça va na Nzambe, vuluzi kimbango lokona ya kimpa ba danger. Voilà, on a payé les amakasi, non pour les tango nyoso tout. Moto azana kimpeve zate ke poko zonka na ngomba e ponoka batu mususu mamati ngomba na mati jeune pouye moko po kimpeve ya te tebi kande to vandi boye kimpeve de Jézali matondo. Voilà, déjà bandeko masoleur au soleil les allez belé na mama kitambala vous comprendre que tout ça wana pona bino to ko kampe ko yeba lo lengi nini mwana Congo mani nyonso bipa yiwa bazota la biso na selon un peu ba valeur na biso ba tradition na biso et puis bandeko balingami ko landa ma spiritualité oyo ya boko na biso lo lengi ni ba ko préparer semaine na bango pe lo lengi ni ba ko tambola lo lengi ni maloba biso to lo ba pa ya bandeko na biso et pas ya ba parents na biso et pas ya batu ebele isala que ba kadiam pemba batu ya mabe ba dongolo miso bazo ya vous allez ko maudire mona na yo vous allez ko loba que mwana yo batu ta yaka vous allez ko loba que mwana tala dikosi le rôle ya tata na ye ba biloko mo bongo to sala ngo to loba ngo sans les savoir. Alors aujourd'hui on va essayer un peu d'apprendre ça mais maman kitambala vous allez bikudi vous allez ngunza vous allez nganga vous allez prophétesse na lopoto vous allez nyoso. Déjà pour la bande de pour la première fois, un peu Yomo s'est confirmé aux Ali Nani. Ingeta matondo na mbikudi. Ingeta mbikudi. Ebi ke tata mokena nyonso nazana do ya kolimbola bandoto ya ko prophétiser ya ko sambela mutabiki ya ko traiter na likasa nzete. Mutabiki. Waneza musala tata tininga na sena moy elongo na vulusi kimbango matondo. Matondo, vous comprendre bien, Oyo Toyambi sur Azaina pour la première fois, Bino avec Boboto Nyon Sobandeko Nangai aimé Tcha Mokoloto Nayo. Il aura les bossos Yangwana, au d'abord pour aimer vidéo. La deuxième des choses, au pour s'abonner, si vous abonnez aux téléphone Nayo, quand on a YouTube, partagez on a WhatsApp, comme ça on a bandeko au Bazali, à Kinshasa, Bazali, Bisika na Mokinumba, et que ça la biso plaisir ya trop. C'est le lieu koloba que Bakati, Racine, mais Babosani sort. Il y a les kassa et le bébé. Tant que vous allez au kata racine, est-ce que vous bandi na sort il y a les kassa, mutuna il y a les sisalelo, maman qui t'emballa. Moi na oyo azali vraiment basé na respect na ba valeur Congo. Akoki ko battre la ko préparer la semaine nae ndenge nini mingi pe mercredi. Ingeta matondo mercredi ezali mokolo na biso. Bangonza ezape mokolo na biso ba indo nyonso. Po eza mokolo tata mokeli na nyonso
oyo akelaki oyo ezali loposo moyindo ingeta matondo wana ezalaka journée na biso ya basambila journée na biso ya baservice mais kobanda samedi dimanche tozalaka déjà na repos mais kobanda lundi mardi mercredi jeudi vendredi bato misusu bayaka na bakilongo mpona kozwa tchukululu lipamboli obiso tobakaki ya kopopola bato baprophétie bazoleka elongo na fumukimbangu tobandaka lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche ezalaka repos neti samedi mosusu bokoki kokutana na baninga na bino mpona kobongisa oyo ezali programme mais biso programme na biso ya kilongo na biso ya mokolo ya misato ezalaka déjà mardi il faut moto akota kinyongi kinyongi lokola veye oyo ezaki babisielo oyo eza baprotocole oyo eza basali oyo bakokota kinyongi lokola veye toke veye poso totia etu kinyongi wana ke tokoti baretraite bamondeli toke veye oyo bato nyonso tu bayebi butu ya vendredi ya mardi pardon to préparer pour na mokolo na biso ya misato matondo wana ko préparer pour na mokolo ya misato mais bon côté kolia non total sera bana nzambe to chaque jour ingeta to lambaka chaque jour mais biso penza bangunza to liaka ngulu te to liaka likaku te onyau onyoka matondo babikila peut-être ka yangwane eza ngo babikila te ke oya ndaka nganga o soko lielo ko te ke okufa te eza ngulu ndesi loko kwa ngulu akitisaka o ezalika étoile vision ya mutu est-ce que landi yango biso bangunza to liaka ngote pe mutu tangu yo zana ba service ya losambo nande kumoko soit disant ngunza soit disant mutamolimo il faut mikolana oviter ko lia ngulu to makoso Merkolandi, ingeta to tesa kabana nzambe o ezali bosolo boyebi vérité. O likaku lipo likaku vivra lokola mutu. Likaku ko pese lokalé akoluki pe basili. Asoko tali rôle na asala ka ke lokola biso bato loko ezanga ka maloba. Loko ezanga ka ra koloba. Au moins loko to tesa bana nzambe to lobi mbwa akengela ka o ezali pe bozwi ya mutu. Pote nzambe nde mutu abatela ka biso na pema na santé na nyonso. Mais okoki kope kozala na mbwana yo mais oyoki butu moko mbwana leli lolenga ganga kate c'est que yo pe kuna epeso mwa portion kina bomata ba mwinda to na diokola na tala nini ezoleka kati na mpango batu pe belé ba tambola baloba ke nyao azandoki soko yoki nyao azolela nini place wana mutakokufa be speed de mort ezali ndoka te nyao soko moni nyao ayoko lelela yo ayaka kopesa message eliko talisa ke mukenzi telema na losambo bitumba ebelemi ototal sabatuka ezali bosolo boyebi vérité matondo mbuta mukenzi ebongo nyoka sikoyo ingeta matondo ndeti penda biso bangunja topiaka nyoka te pe nyoka asoka mutu pamba pamba te est-ce que tolandi okoki konyata nyoka asuyo okoki pe me nyoka penza soka yoki ka mouvement mutu adeviaka nyoka penza ingeta matondo ingeta nyoka penza ndeti biso pe bangunza toliaka nyoka te mais parce que bande comme ça ça la biso biso ba benga ba mukendi bangunza mingi ebele banda ko bongo mama nyoka te pona bongo te ingeta ingeta tangu yo zolinga olie eloko wana dejo tsikali na solo eloko wana okokuta nango pa beti ovene oto otalisa ezali bosolo boyebi vérité te ndeti pe mbwa tango tolobika ke mbwa aokengela mususu fleur ya mukenjo etelemia yo monaka te ke mbwa soki ya comprendre ke wana eza étranger akoganga na passion moko soki yo moko kolo na yo ezalaki yana koyiko calme oto otalisa moto pe akomaka koyoka kotindekende vanda kota boye aokende soki totalisa bana nzambe oyo ezali bosolo boyebi vérité po eloko na se na moi tolobi ke nzambe moto akeli est-ce que landi so tokende mpanzi kuna tokoba ke matiti nyonso tu eza kisi mais mutaliboma akozala beli liboma aki atoleba matiti moko boye bino mobobi mutaliboma akokufa te matiti ana ndoja projet te ye déjà akomi mutu aza na esprit azolia yango po ayebi ke ezosunga akomi na connaissance mosusu pe azotalisa bato ke oyo bino boloba eza poison to ape koki kotraite mukendi peut-être na hémorroïde mosu mpe koki kotraite ndeko mosusu na mabota oyo totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité likasa nyonso nzete nyonso eza kisi ingeta. Voilà, alors, ils aura vrai, même par exemple, pour le que
soki olingi ya mama boye solo wana etikali na kati na yo neti eza na bato mosusu balia banyau na bato mosusu mpe baliaka banyau na bato mosusu mpe omona kote mosusu ya bana ya bekiri neti ya bakuluna bazala bakati bazwi makila ya nyau bameli ekoti bango biloko mosusu eza totalisa bato eza bosolo boyebi verité eza tandi biso tozosambela tata nzambe mokili nyonso akela nyonso tuna se na moi bati na se na moi ya kobebisa misala nyonso ezali ya kindoki bakisa bakadia pemba seke eloko na eloko oyo tata mokili alobi bolia te bosimba te parce que landi ndeti nga penza so tokeye meme na bandeko na biso ya liloba omona baliaka matiti emsu matiti emsu madesu pe banzungu na bango soki aye pa na yo ayebi ke olamba misuni okolia te seke bazana banzungu na bango ezaka inikima ekota madesu na biso ekota mayebo na biso ekota eza biloko biso toliaka mais soki ake meme quelque part baservie biloko akolia te po ayebi ke nzu wana elambeli bagu ebele ototaisaka bato ezali bosolo boyebi verité matondo babika respecte eloko na eloko po te biloko nyonso totokuti na se na moi eza utile tata mokili na nyonso apesaka moko na moko oyo ezali bwanya pe sagesse ya kosunga pe bandeko baza na kati na bapasi na bikono matondo mbuta. Voilà, alors mama kitama tomona pe habitude wana mingi pa ya bamindele omona mundele même actuellement même na aéroport omona mutu mususu avivaka ye moko mena banyama mutu mususu azanga mbwate azanga kanyaru te moi babiloko uti kotelisa biso ya mwana par là tokoloba nini c'est-à-dire que na bokoko il faut koyeba valeur ya ingeta posona ye pe ko sala pe likamo ingeta matondo mais posona ye omona er mo bebe biso pe tolata ba poso nyama okokuta pe koto ba chef coutumier ba olata ba poso nyama eso landi matondo okuta pe kote mutu azaka na posa minyo nyama mo ko to ta saka ba tezali boso yebi mutu musu pe ko yoloba alati poso alati mutu na ye kahuki alati yango to ta sa mutu ezali mutu musu pe ko to ka ba mino asana ngo cheneti po wana ezali kibokoko na biso pote bayela biso eza kibonzambe ya bopaya wana eza kibokoko na biso pote ebele na se na moi bato mosusu ba pouvoir na bango eza mai mosusu baloba eza na kati na libota na bango baza na pouvoir ya lion ezo totalisa bato mosusu mpe na kati na libota na bango baza na pouvoir ya tigre oyo totalisaka bato ezali bosolo boyebi vérité est-ce que lundi pouvoir le bon agir le quoi nyama te totalisa moto oke aza lokola tigre aza lokola c'est que ma lobane nyon surtout elles ont lobango et avec autorité est-ce que lundi tout ça va battre sur le bébé tout famille wana ba mekango te famille wana bongo mais ce que les lopé na nzela pe msuye ba kibonza minzambi to kimisa pe ezali bolamu na biso pote balobi mabe ekimisa ka bolamu okomona bolamu ekomi musika mabe ezopusana est-ce que tout ça battre ezali bosolo bébé vérité c'est que eloko nyon surtout na sena moi ponguma abimisaka mafuta oyo tozotraitele baka est-ce que landi musuni na epe bato baliaka est-ce que landi poso na epe bakoki kokausa yango basaleli bato bapapa oyo basala na rafia c'est que eloko nyonso tu to respecte biloko tout okuti na se na moi po te meme mabele eza na matoi ya koyoka mai mpe eza na matoi mopepe mpe eza na matoi yango tolobi babisimbiki ya ntoto babisimbiki ya maza babisimbiki ya mopepe po mabele eza na matoi eyokaka biso mai mpe eza na matoi eyokaka mopepe mpe eza na matoi eyokaka po balobi na biso totanga mpe toyoka balobi mire eza na matoi ya koyoka yoka te mire te momoni nzambe ayebaka oyo eza na kati ya motema mutu oyo ebimaka nde ndoki mpe moto ya mokili azwi eskolandi matondo c'est que mopepe ememaka voilà maman Kitambala par là écoute biso même na séjour na média un peu quoi annoncer des bandits au moins parents azar au fin au moins naé ngeta kandeleki tout le monde a rango souvent azar au fin au moins naé voir même ça comme na ba point kandeleki makasi abi ba tout à par là maman Kitambala matondo muke maman da sancho to comment to comment ndokeli banda kota na via motete so akuti ponte ema ebe na rima elike mabe ebe na mabe wana mutu moko boya grand chor na kata libota na bino ya tie pont pe ndokeli banda senya koti pe mama ko ikogangela bana obengi bango ovando tei oko pembe na yo kotoke kuna butuke tuta yo nyama mwana openda za tina te nzambe asala ka selo ezobima na kati na munoko nzambe asala ka selo ko ndima mutu ndenge mutu ye moko azali te ngai nde naza bevi na nga lelo na lingi kozala malamu vi na nga mokendi na lingi media na nga oyememanga world c'est que oloba maloba pouvoir et tout ça battu ça bosolo yebi vérité pote moi ina butu et comme des mokili différent
Pote, ceux qui te moni gouvernement ya butia moi na pourquoi pe na butu bolim baza pe na gouvernement na bango. Pe na ba veni nyon surtout ezalaka na ba chef du quartier na ba chef d'avenue. Est-ce que l'andi ezalo lenge mo pe na butu. Au mona mutu moko boya la muki kaka ngane tingai na betaka témoignage pas na nga moko. Nazaki na mwana esemeki na nga na bandaki kosunga. Mais mwana ana tanga bota ko bakabeba 6 mois zoloba. Asokola bilamba mwana na mukolote. Soki bilamba na kake poli ya banjo sokola mo. So banjo sokola mutu nyonso tu oyo ka solo. Eza la mona mwasi okobala. Eza la mona mobali beaucoup mbeta ba kikia ba dia. Total sabatu eza pe mutu eza ekoti sa ba mari de nuit ba femme de nuit solo. Ba solo tout okuta kana nzela eza solo normal te faut pas peso miso molimo pe matu ya molimo comprendre. Moi ce qu'on a le témoignage pas na ngamoko. Donc il faut cacher ba ingeta atiene pe clean atiene mais les autres lobité ya bimisango pourtant on sokola esika mutu avana kabi o solo yeba ke koti yo okomi kuna na mibali ya butu tena na mibali ya butu te okomi na basi ya butu tena na basi ya butu te okomi komela masanga ba komela masanga te okomi ko beta ba dame okomi ko sa makamu moko boy o ezangela mutu na makolo kaka parti ya solo wana. C'est tout ça mutu ezali ka bo solo baby vérité yango munoko na biso bato loba photo ba la langue na biso 7 fois otela elo ni na ko loba oyo po ezala malamu mingi po te tata apesi biso pouvoir likola biloko eza na pouvoir te likola mutu po te mutu avoir ba boma mama kitamba to ba boma mukenzi même na ndaka nganga même na deuxième monde faut ba luso eloko mais mama munwe papa ma MBD construction na makambo etali kotonga bondi melangai ezali mwana mboka na kombo ya ingénieur Willy Pantu pona ba travaux publics obanga te surtout bino ba gouverneur province na yo etonga makitoko et sa confiance na MBD construction après koyoka invitation ya mokonzi ya mboka pona benga ba diaspora nyonso ba ya kosala eloko na kati ya mboka na bango otala ndenge MBD construction et fungoli pe ba bureau awa na Kinshasa. MBD construction ya mwana mboka consomo congolais benga bango mbangu na numéro 00 33 66 96 82 502 bopé 085 27 04 795 yonde kozomi na Kinshasa kimambangu na premier niveau na nouvelle galerie présidentielle kuna na local numéro 1 M13 Kinshasa Gombe Ozamo. Ndenge yo zabwe mukendi ezala ndoki moko taza likolo ya pouvoir na yo ezate pouvoir moko taza yondo za likolo ya pouvoir nyonso yondo za likolo ya eloko nyonso eloko ebenga eloko biso nde batu toza le quoi pouvoir na bango biso nde tonyati c'est que na mupepe okara boende balo bapele miro pepe na mupepe fekei ya yewana peti yewana finga mwana nei et bien moi na qui a couffé parce que kindo ki zalo la tribunal alors mutazo luka raison po ezaki na ngongate nante koyebiso awa na lobi kendo ke libanda akota kana via mutu te soka kuti ponte et me bendaka ema ne laksanine maki tambala na mukendi baswa na babunda babimisa benjir lokwa bayebi maki tambala za mambi kudi mutabanganga mukendi kuna kodi na pobabi alobai na mukendi Solanzi nzambe asalaka ingeta toto babi diable yako kota na kata libota mutu so kuti ponte et me bendaka mama loba oyo bimise kangi oto ta sabato ezali bo solo bo ebi vérité po butu ezana ndenge na moi pesa na ndenge na tinga na prophétiser mutu na butu te biso pe kilongo na biso koma na molilité po moi ememaka réponse à journée sanza ememe biso réponse ya butu tina tongo à 6h oto ta sabato ezali bo solo bo ebi vérité ndeti ngai na koza te na kati na kilongo mulili 20 kuna bo sambela loba soki tokela ki veille on est normal mais grise na biso ekata quand même sur 16h ba kilongo nyonso tout ba tu babimi pote moi et meme réponse ya o tout au sali na journée ils appellent le lenge moko na prophétiser na botuté mais ingeta mais soki déjà moto parce que c'est pas parce que esprit est disposé non total ça. Et bon, ce qui est lié non, mukendi. Yebaka, okoko samela mutu na butu. Okoko za na ba période peut-être ki bo moi si tokoko takuna, opesi mutelo ko na guérison ko zo été. Est-ce que l'on dit, tous na posé pour les lumières, oh to baka tia patata ma pontulendo. Vous comprenez? Les arana ba service musu zo mungu zo mai to zo eloko sokoro na mai tied. Ko sokoro na mai malivité.
Pour na babiloko wana pe belé to lobelango. O to te sakaba tezali bo solo bo vérité. Est-ce que na mukenzi? Mai tsed pe za rapé. Ingeta ndeti ngunza mwana nzambe biloko elali na ndako bakisa mai chauffelia. Biloko malili mabe. Mayo elali ko sokola te lo bo chauffer yango. Ndo sokoli. Mini basokola mai ka o tied. Mai ka santo to ba te yango bo mona ka nyonso tu ya bango eza tia. Nesi biso pe tona ba service to pesa ka mutuke o ko utiliser biloko mena mai na eza mwa moto. Pourtant mai eza moto biloko eza moto c'est que nso to eza tia. Biloko elali ali okeyo bakisima o chauffer pesi bana balie. Soko zo lia biloko mali soko zo fina. Ezoko zo kitisa yo. Mai elali na ndako yo zo sokoli ngunze za mabe. Mwana nzambe nyoso za mabe. Soki quartier na bino to esika bozala ka mai za pasi, mai wana elali linga o chauffer yango ezui mwa moto simoki o sai nini o sokoli. O mona makamuno nyonso tu ezala ka tia na tia. O to sabate ezali ka bosolo. Ko za mali eza mabe, balobi tia na tia moindo foko la meso moine. Pourquoi balobi ko kanga misu ba yibi biso ya biso ebele? Ko sukola oyo ka eza formel. Mbutanga na otalisa te, eza na mwana moko na zo kambawa. Azaki na problème ya babu akila ki maladi malobi ni yaza servante na catholique. Est-ce que lundi abinga kutunde na stade wana ngamu nazoki bena chapeau na kotis na mutu. Esa tota sa mutu tu ezaka bosolo webi vérité. Mais kozwana ka azui batem na tonga na moki kuluna. Eza lokwa bana mususu ba pesie batem ba batite ya basi abilika bwe zemi mwana zaki mutuni mutu e comme likolo. Parce que quand nzamba lobi tata lobi esika kuti passe ya longola passe. Esika pa kuti senga bakisaka sengo. Eza mukolo na lelo po papa na bango benga na poto me ba ke prison. Est-ce que lundi tota saka batuti ba mipanja na kuna abi na ye awa na omoni ke na ba mema ke ko mema me atelemi abimi atamoli emoko. Malobi soki kuna kota basango ba biso huile moko. Eza na valeur à $500, il faut to tindango na Égypte. Est-ce que ça va tout? Ou d'Égypte. Est-ce que tu ça va te dire que solo boy vérité. Moi pendant la lingande ko ba minité mais la lingara mo li mo sala musa pe ba tu ba témoigner de ba quotidien na ko témoigner. Ça mon qui nous comprendre vie hein. Vie na biso ça na ba réalité. Pose sur guérison comme appelle bambongo belé ba $10,000. Et en total ça ba tout et ezali bo solo boy vérité ngana traiter papa mo matanda. Hein? Papa na azala ka sala 30 ans na budget na biso ya mboko. Mais mukula kuta nanga na traiter na pardon na ministère à budget. Mais mukula kuta na ngai na landele ba prière na traiter. Aye pena na bureau nanga bisinga mama kitambala. Oleki batuana na musika. Donc atambola ba place belé. Atambola place belé. Pe na kacha ndaku na eba zwa ka izena sango moko zaka pembe na biswana. Atele biloko na butu bwala la te. Biso toko la service wana. Ya tchele biloko pour la protection. Pour la protection, t'es pas comme ces marchandises, protection ni. A comme ces marchandises, nga mona ebisa bidon na tambola na tous les sortes d'églises. Mais appelle la batu musu wana ko la tata solo, musu ba la tata solo te ba utiliser toile nanga, ba utiliser tia nanga. Quand tu comprendre, ezali bo solo webi vérité, yango moto télé mesika moko. Pour total sabato ezali bo solo webi vérité, pour mo kileza na kati na complication ezebele. Na sena moyo bati musu ta koza na période ine ba règle na libota na ba bota na ba césarienne te mais yo copine papa noko kingandi akufa ka yo zaka na zemi yo anoke cimetière aleta ngomo pasolo na ba césarienne okomo luba famille ndoki te so suki talatala nanga na tebo eto ya yo mukendo tieli boso mona mukenzi eso nani eli kota isa maître ya vie ya mutu ezalaka ye moko simande makamo mabe ko sama po mutu no surtout na sena moyi asaka na ange gardien na ye mutu na soto na sena moi aza mwana elembo za mwana ilaka est-ce grandi mais ange gardien na biso akima ka musika cause ya mabepe cause ya lisumu eza lokwa mukendi ndeto fandi no a molimo etelisio na kati na mukendi tiko sa émission ma kitambala telema musu ya biso mukendi ko telema te vanda wana o sola na esprit ta ki bomoto no akati mais musu so biso telema na makasi o telemi o koma ka kuna a koto esande salami. Ce que tant que tu kuna oyebisa batute mais ce que tant mabe wane salami okome obimisa olobi ngainde na vandu wana tal esprit yebisinga boye au moins ko muta sa contact na ange gardien na otote saka batizali bo solo boye vérité matondo mbuta. Voilà, par là tu veux comprendre que mutu il faut qu'on développe rapper intimité na yomoko ngeta méditation beaucoup plus au kaka esprit en intérieur et ça la bien misali que nzambe yé atika biso na ba guide wana ngeta ezana bato mususu bande ko lota
aloti likambo salami mais banda songolo pakala tiaka le boko banda zwaka baptême kolota l'autre sauté soka lotika bandoto mabe fwa kanga voilà mais ce que ça message alors la mukina tonga bandoto échappé pour parler de ndoto parce que je te comme que na ochité ingeta toye pour notre ochité na dossier suka ya bandoto ingeta mbatu bazolota bandoto école atanga kala mutaza na 40 ans azarolota la uniforme azarolota ba camarade maternelle ingeta camarade école primaire matondo yango tota saka bana nzambe ezali bosolo boyebi vérité po ezana ba bato mususu azaka alongwa déjà na kisasa mais kota azali alotaka epa bon chaque jour mususu pa alotaka ekolo banda ko tanga na baninga aza contrôler est-ce que tu l'as dit balobi na molimo soki bazo déclarer na mabe c'est que nyonso tuyo ko sana njoto eza pamba mais na molimo so muta komi délivrer et la tinzoto o balobi ke bitumba molimo babunda okana molimo te meye na nzoto so mona na sani bien et tozotali sabatu est-ce que oyebi mari de nuit femme de nuit bayaka na ba stratégie belé mais mutu yo ko comprendre te oka on otaka ba mari de nuit te na lotaka te mais yo lotaka ba mari de nuit te OK kuna musala ezate OK kuna makambo yo le bozaka bloquer ko za na relation kimindenga okabona o comprendre ngote eza semence wana ya mari de nuit semence wana mibali ya butu ya basi ya butu beka ko bebisa o ezali bana nzambe bana bilaka pe ba kotisaka bango ezali ba maladie curable oyoka ba sida kindoki ba cancer ba maladie ndenge na ndenge o tota isaka bato ezali bo solo boyebi vérité mokenzi est-ce que lundi ndoto ne ko lobani tota lisa bato moto mosusu aza contrôlé o tota isa bato ezali bo solo boyebi vérité aza contrôlé et ça pe na bato ebele bazali bana mboka ayambaka soi-disant pasteur soi-disant prophétesse moko akimisa ye na famille na ye est-ce que lundi continue na ba famille lote baza bandoki conseil na bango eloko boyete baza bato mabe banda yo tika ko banda kopesaka prophète to prophétesse to pasteur vie na yo koma bloqué pona kata libota na bazolela bazotangisa ma miso pote nzambe ayaka kovanda sika kimia bomoko eza mais diable ayaka kotia apandi après séparation moko boye pour azosko porte d'entrée ndeni na okota pona mukendi ndeni na okota pa makitambala pona ebise ke mukendi aza mabe ndeni na okota pa mukendi pona loba boye mais nzoka te nzamba za nzamba kimia nzamba panzaka te c'est tout ça bato ezali ka bo solo boye bi vérité ba via bato pe baby même na ba poto même à cause akenaka kolukelonga tata mokeli mais musali na yazaki kadia pemba akaisa echande na basim soko moni libota na okotia bango na répondeur yo moko se mi condamné po mwana ile mwana la ka banga raté nesinga boko isanga to asana ba réunion moko ya mikola bakoko pende boye na kata famille na biso ba ovanda na kende eza pe na bato ebele uti poto ayela kisasa aw po akome pa na bango na obanga bakobomanga babokelanga maladi nde nazaka boye te yo kenda ki libanda mboka te bozalaka na bato wana bazalaka bandoki te soki bazalaka bandoki momata avion te ezo totesa bato awa mpe na kisasa soki mama no tata no to balibota no tata kindoki oza mpe na poste oyo oza wana te to honorable to ministre jamais totalisa bato ezali bosolo boyebi vérité ngai lobaka kindoki eza te kindoki eza lokola ndenge moto amelaka nasaleli ekisi ya force nasaleli ekisi ya cancer nasaleli ekisi ya prostate azwi lobiko wana nde eza kindoki kasi moto elobani wana eza kindoki mpo soki bandoki pene bazalaka bakota mboka na biso cortège baprésident elekaka bango batie bakali esototesa bato totika kodistraire bana nzambe mpo ntango ifweni mokili ebebi bato nyonso tu baza na pasi linga opesa moto prophétie ya malamu epesa kimia mais on peut faire prophétie ko banga esprit de mort eze pa na yo sala boyo yo kuna to omona batu bali libulu ba kunde yo yo kuna kutu banguma ba omela biloko yo sala non on est à prophétie te mukinzi voilà on est à prophétie te ingeta mukenzi matondo mingi bandeko to komi na suka émission yo ya ki temps ya partage temps ya mateya vraiment to ko komona ba réalité belé bandeko bazali ko benga biso mingi mukendi talando to na lotaki namoni ba soda baza ko landa ngai mususu bina lotaki ndoto nazomona naza entouré na guerre mususu bina lotaki ndoto kaka nde to solo ba que professeur na biso ya kala azotangisa biso na classe mais nga na komi déjà na 40 ans on a komi déjà na 50 ans na komi déjà na 35 ans mais naza bien
Après quelques temps, on a dans des Congo, vie comme de problème. Ok, c'est un cas de malobate. Au moni na molimo, son muta komi délivré. Ndé la taranzo, te tolobi bitumba molimo, buno na molimo. Net singa na pesa batu ba service, na ta babilo mutu chukululu. Et ont sa vision, mutu pe zongi mutu chance na he à 13 ans. Toza na balu pemba. Toza na ba désenvoûtement. Et ça, tout ça, c'est la vérité. Mais si vous avez loti ba soda ba Hollanda yo, ozo kim, ozo pumbwe, ozo mwanele, ozo mwanelaka, benga ba fongolo miso molimo, o comprendre o esikani eza mabe na malamu. O totali sabato. Na pesa colonel moko général moko mungwa prière aya pananga, mais aye bisinga bi mama kitambala. Na sisi ko sala service ya mungwa, mende na lali pongi. Na moni ba minduki wana o mungwa ani zo bimisa. Même une place mort naturelle. Ndeko ya Congo, yebake mobanye na conférence spirituelle ekosalema. Nanani, Papa Masamba oyo azali révolutionnaire spirituel. Akolakisa biso ndenge nini okoti ko récupérer babiloko na yo. Yo muto mesala ko bungisa biloko olinga ko yeba biloko na yo kewapi. Na conférence oyo ekosalema en ligne okoyekola ndenge nini yo moko okoti ko banda ko récupérer biloko na yo soko bungisa kiango. Et puis okoyeba lisusu ndenge nini okoti ko se protéger contre attaque ya molili. Yebake place ezali nango kaka limité na 5 personnes ya pamba mokolo ya le 11 août 2024 na 21h tina X time. Benga na ba numéro o ezali affiché pona ozala na réservation na yo ya mobimba. Eyokani. Moté na kenda ba guerre mais na tikala ko mona ba biloko bongote. Ozo landa seke na zakata guerre na zo boma batu. Ozo tsaba batu bo solo bo vérité. Parce que ndimo kendi. Pour mutu busa ko vanda karabo ya lobi mutu tano l'autre dans esprit de mort. Ndoka te oza mona le moza mona elaka oza tout fait. Toko banda ba service na yo ko sutu ko zaki na place moko boyelo ko bazo contrôler yo. Siko omoni ke obimi libanda. Et ça libération. Ozo te sabatu. Soko ke quelque part omoni bako obimi so bilo na tete ko magie. Pour bituma molimo babundoka na molimo otote sakaba na nzambe ezali bosolo boye bi vérité elongo na fumu kimbango même mutu nso tozana ba problème na ye ba santé nga bina obimisa makila na mukolo moko mama même akoma na ménopause à 80 ans et za za États-Unis za za wapi za na kisasa partout journée moko ozongeli kibomwasi na yo za no peka na makasa ko busa eta batu tu azita na ménopause wa lobi ke ndenga azabwe na posa na zongela penza ba période na biso ya kibomwasi yaka mais ba ndeko msusu lwa koko longola ba zemi compliqué bango te totali sabato dali bosolo ba reçoit pas solution ingeta matondo moni mutu oyo azana problème ya mabota na simba mwana te to pesa kai ba kiss na biso surtout complet pour muta ko za na vibron mo traiter vibron mio mezawana est-ce que lani mo traiter mio minyokankau nyokankau eza eloko nini ko kanga na zemi o santa lokwa libumune zo bujaka ko kanga zemi ze même sous 3 mois 1 mois et bimi mutana nyokankau est-ce que landi mutu mususu matrice na yo e koma malili ato sangani na papa okozwa zemi te banda le otilopi est-ce que landi mususu pe omona nzela na biso ki bo moi seza ko kangama. Est-ce que votre sabato est dans le solo baby vérité? Au moins, papa, ce a sali besoin naé, ce qui maman télémi au moni et sopani. A kokanga pese imité. Il faut que tu aies sabato est dans le solo baby vérité. Yangwana est senganini, moi si o abotité, to pe sa kaye traitement wana nyon surtout on a tangi complet, to compagnie na antibiotique. Pour moi, tu pas causer infection et bloquer ma bota. To pe sa parce que traitement wana complet, to tatonete. Et raison si ce traitement naé. Ce qui m'a pas ça y est, ce qui n'est ni au total ça va être solo boy vérité. Mais on a zone pour la basi au makile katana. Basi nyon surtout ya ménopause. O bazana pour ça ko bota ba ya on a journée moko. To côté de sotan zali na Rolanda. Total ça va être solo boy vérité. Matondo mbuta mokenji. Voilà ba numéro ezali wana affiché bazali ko benga pour na ba question pour na ba kana bango même numéro pe ya biso pe ezali wana bozomona pe moi kitambala
ezali wana pona baka tamsu baka mususu kutu solo na wa te ingeta bandoto mususu mama kitambala bandeko pe so pe bazala ba question na bandoto ba kobenga te problème ça te abete linga kaka na ko expliquer même na musika partout na ko expliquer puis vi kaka ya ayebisanga ndoto ne alotaki akozwa réponse à ndoto na ye et puis relaxa ba pe ninga kosela ingeta matondo asomi mungwa na ye azana mai na ye tangu nasambelaka mungwa e baluka ba masasi bobina bato nyonso ba combattre vie na biso to vie na bino mais na bato ba pesa biso kimia nzambe memela ba pe kimia mais na bato ba sa biso kimia ba koma bandoki zoba misala bango molile bima na poisa na yaki koyamba tata papa moko awa aux États-Unis alobi alandanga kaka epa na yo mais na buto alalaka te ça bato eza bosolo bebi vérité mais tokutanaki na ye vendredi mais na bengi na téléphone abi mama na lali po eza bato biso babiloko etambola bango na nzoto aosati lokola biloko etambolaki na nzoto etomba tina bamisu etambola esola dit tozo traité bakana bato mosusu mpe baza na baperte ya mémoire bato mosusu baza na prostate ya cancer ya prostate asubwaka makila na lobi 2 semaines atoza na sonde epikwani toza mpe na bokisi ya tension ezala moto tension ekitaka ezala moto tension emataka so omeli yango evandi so stable. Et surtout avec ça, merci beaucoup. Bien reçu, message Kei, on a bien trop, maman a nous ceux qui sont desservis les autres, Bambo Tenayo, Marie-Claire Tsongo, la reine Bambo Tenayo, pourquoi pas, maman Michel, pourquoi pas, maman Brigitte, maman Lokoki, pourquoi pas, Yaya Giveli, tu peux sur Bambo Tebele, Mouta Mundo qui Bambo Tenayo, le Saint-Esprit Bambo n'a été, mais il est parmi nous, pour le Fungula, Bambo Tenayo, la grande équipe ya haut-parleur. Vous s'abonner massivement. Matondo. Ingeta, Matondo, Nabike. Tokabwana Kanawe, Mboy Mukendi, Mikolo Batu. Mikolo Batu, comme au canelo fort. Terrible. Mais les lots comme sous tout ça, mais ton seul surprise, Moro. Ingeta, Matondo. Surprise, ma téléspectateur de Bissou Rolanda. Surprise, Moro, ton seul, la maman qui t'a mal, mais il n'est pas bien monté. Matondo, Fumugimbango à danger. Alors, moi, le Yembo, on a tikio tout comme ça. Tata do, ufui la kenda. Tata do, ufui la kenda. Mvula imweni bapasi kwa meni kumanise. Tata do udoloka. Peve wiza swa luba tulungisa. Do peve wiza swalo watu yandara hiba pasi ye minyoko heye kije takimbangu kwange ye ya Kongo biso batutomi tunaka mingi mission na ngai ezali nini na mokili tala na buku oyo nzambe apesi ba révélation epaya mama Mayuku Ndinga Yvette awa maso papa Kimbangu alobaki ezali na kati okoyeba tina nini oyaki na mokili na livre oyo ekomami lolengi kani kokota na ndaka na yo topinga biso 243 89 29 36 668 ndeko ya Kongo na buku oyo Debout congolais, bénis par les sons.